Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Parce que boye bête, na bangé de l'air, il fallait qu'on nous temporiser, qu'on limbo la malam, et pas ba Congolais bazola ndabiso na ba etando ike. Boye te combattant. Aloba ki il fallait tout dénoncer. Tout l'obelaka, mambo ezali contre, boye gouvernement zo sala te biso to dénoncer yango. Te basa la vision au bengi à peuple corps. IDP c'est FIFA. Combattant et combattante bonjour. Bonjour. Peuple congolais bonjour. Bonjour. Losako. Losako. Ah papa, todo pesa yo Losako. Losako. Ah to pesi bino diambo eno. To pesi bino lisusu betobu. To pesi bino ngabwe. Et aya tozali ba congolais de père et de mère. Bo été combattant. Yebete Bitu na biso ba Congolais, esangisi ba dialecte belé parce que tozali na ba munda, tozali na ba bikolo belé, le seul mboka oyo ezana bikolo belé, ezali ka République démocratique du Congo. Biso nyonso tozali de père et de mère. Combattre na lobby yango pourquoi? Na minute oyo topesi longonya na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Na bilan na ye oyo autaki ko diriger Union africaine. Yaya omonaki ezalaki bakabal oyo tobengi machiavélique oyo communauté internationale parce que baute ko bafoué ba intérêt na ye mingi na est yango omonaki na ba pays mususu Afrique babandaki ko commettre oyo tobengi ba coup d'état balingaki ete tango mokonzi mboka zungwenda l'Union africaine a faire échouer mais biso toyebi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali dans les bons. Vrai ou faux? Oui. Mais le lot tozoyebi sabino toyebi ete toko dévoiler peuple congolais il fallait yeba. Yango na lobaka en tout moment. Bozala distraite bisika bozali. IDP c'est FIFA. FIFA. Combattant d'élite, biso peuple congolais. Tozo condamné acte oyo ute ko salema na Brésil. Yango biso toko rappeler mu kwantombolo par rapport à ambassadeur na biso na ba pays à Libanda oyo bazo représenter la République démocratique du Congo de un ambassadeur à Brésil tango ba torturé oyo tobengi congolais à Koufi tozolo ba acte na ye asalini combattant nazolo ba tozali ba congolais toyebani malabu ezali na ba congolais mususu bazo sala toujours oyo tobengi na culture oyo tobengi ya Kabila lokola Kabila noma kaya chaka wana azali komibeta tolo na tolo bango pamba te na kutala kina certains généraux Abdoula azali témoin généraux wana so que le plus loin à kolobete ngai muto amatisanga ba grado ezali Joseph Kabi aso que le plus loin à utiliser la balanga wana nana kenaki le plus loin te on atalaki quand même parce que biso ba congolais toyebani ba rwandais pe toyebi bango lolenge bazalaka tant on atali oyo tobengi lolenge oyo ya soi-disant oyo tobengi général wana na moni soko tali face na yo kolobenga mutu azali roi tango na yebisi papa ndemo yebisi nga ndemo wana olobi ete oza na 2 semaines na Kinshasa bisiko ozali roi akomaki kolenga abaluki mbala moko abandi kokende yaya mutu akointimide oyo na mboko azali te biso bakongolais toyebi culture na biso nde tozalaka ma eloko ya makasi oyo batikela biso ezalaka toujours tobengi trahir congolais akoki kotrahir moninga na ye likolo ya mbongo akoki koteka moto na ye likolo ya mbongo yango biso bacongolais tolingana parce que mboko ezali ya biso ntango ye ozoyina mboka oyo ezali na mosusu bayebi intérêt ya mboka oyo yango nalobaka tout moment nabetaka sete congolais toza na culture ya kotambola soko ozotambola okoki kosala moninga na yo mabe te parce que soko oke mingi na baprovince okuta moto ayambi yo azotuna tata na yo te azotuna mama na yo te mais aberge oyo na ndako ezali culture na biso soko omoni moto azali na culture ya koyamba bacongolais te boyeba ete azali mupa UDP c'est FIFA yaya ezali na bakabale il fallait na fongola bino lelo boyebi déjà la communauté internationale banda bacha état de siège na S ngai na uti kokumisa Nzambe
parce que le génocide où tu es kozala où tu es massacré le peuple congolais parce que pas bomi ma congolais maintenant la ko parce que nous quand on matin même la tribu des Nations Unies en rappelant même la communauté internationale à l'objet de Badiadi c'est bazali na mboka na ngai ba beaucoup aram bazali na mboka na ngai yaya ngai na koyebisa même la communauté internationale azali complice na guerre ezalaka na c'est bon était combattant UDPS viva combattant pesa biso viva vivacité viva non muto pesa biso elonga UDPS viva biso peuple congolais tozo condamner même la communauté internationale parce que là mon konzamboka tie état de siège ezalaki na soi-disant ba opposant moko bazomona bango baza ba spécial Tomoni Moïse Katumbi Chapwe a outi ko la tournée même na S Mobimba même tomona ki bana lusha firimi les bakanga ki ba mutu bazota tolete bazalaki armée ba pesa ki ba mbongo pete basa la ba sitting babo ya état de siège na kati ya S Mboka na biso lelo bo outi ko yoka ba massacre oyo ba outi ko massacrer o tobengi peuple congolais biso tozo condamner avec toute énergie mais tozo senga na communauté internationale a tiré les conséquences. Bon, était combattant. Parce que biso soto lobby, tozo ni sa guerre bisike utaki. Yebete même au monde ba organisation internationale le code de droits de l'homme et côté les mettre était les marais bana ko sanctionner. Yango na yebisa kabino. Lelo tozo condamner acte de ça les manières c'est par rapport ni na moni Kagame. Amoni mokonzambo ka ligne que remettre ngwende ya Union africaine. Mais na moni Kagame abandi ba tourner na ye oyo tobengi na Europe Kagame azalaki oyo tobengi na siège oyo tobengi ya Union africaine apa kolungwa wana ake na Union européenne a ni déclaration Union européenne azo sengete yepe il fallait ko tia siège na ye na S aya abana ko contrôler oyo tobengi masolo nyoso zali na kati oyo tobengi na S ya mboka na biso yaya nazo ebisabino intérêt à la communauté internationale ezali bafoué banda état de siège quota parce que nazo bisayo no mona kagere ya S ezali précisément tozo benga ezali ba français yango moni bazo sala sabotage ba beta ba coup d'état na ba pays mususu même si na bango ezali visé la République démocratique du Congo ezali que la boye pour la République démocratique du Congo pas maté yaya ba envisager ba ke ba sombi no ba généraux ya moufe yaya na ebisaka bino ete généraux moko il y a quelques généraux qui déjà en communication, même n'a pas occidentaux, même n'a pas mafieux, qui bénéficient papa. France est à l'autre côté. À cause, ils ont pillé ma pays Afrique pour s'enrichir. Bon, était combattant. Ils sont peuple congolais. Ton côté les mélanges. Tous les généraux, ils ont cessé. L'Union africaine va permettre un coup d'état. Il y a déjà un complot, démarche à Kagame, déjà mon ami. Parce que à Moni était déjà parce que dans l'objet même de diaspora dans la réalité. Pour tout le monde, Bota la Kagame nenga totambolaka na ba siège ya Union européenne parce que nyo sona parce que pour amoni Kagame amibeta kitolo azali na richesse yenge muto akafinaka ba uranium akafinaka oyo tobengi diamant content ya mboka na biso mais soko ke na Rwanda richesse wana bazalaka na côté yango na koyebisa peuple congolais tangu yo ozolobe te toteka mboka tokabola mbongo mungu nazali kokende kose arme po ete aya kozonga na mboka oyo soki tosimani mede la mete bisika ozali papa nayebisaka bino kolobaka Joseph Kabila akei koyoka Joseph Kabila alinga ete azonga na scène politique ezali pamba te lelo tokoki kopesa na exemple oyo tobengi exemple moko typique Kabila soki azongi akolinga yo Congolais vivre akolinga yo Congolais tombola lipeka awa boyeba ba force commune oyo esalema na ville ya Kinshasa nani mutu asala yango asala ngo na motema moko oyo tobengi ya oyo pone fiske po ete atika pouvoir Kabila nomoni ndenge atika pouvoir par pression ya communauté internationale na pression oyo tobengi ya peuple congolais il ne peut se vivre combattant d'élite yango na koyebisa ba congolais yo ozali komibeta tolo vani na palais olobi mboko ezobonga te mais communauté internationale
même l'Union européenne, à mon niveau, Fatine n'a pas même l'amboka, a même dans les bons. Parce que déjà, aux hommes en polo, il y a banane, même la communauté internationale basali d'accord. Parce que mon avis présence, il y a des investisseurs, il y a Qatar qui est sur le terrain, le bien que le langue est développé. Biso, dans un droit de veto dans la République démocratique du Congo. IDPS, c'est FIFA. Combattant d'élite, lobby la monarchie. Oh, tobengi député na biso Kalosh. Bakita ki oh tobengi na so de moutons ya bitabe. Omoni nzela oyo tokotaka côté ya Roi Baudouin. Bazo bana nzela wana parce que ba tracteur déjà qui wana. Batu bazu nzela na pona kotonga ngo ezali ba investisseur ya Qatar. Baza wana ba yaki lobby, bazo bana nzela wana ekoti si ekoko bima Petro Congo. Yango tolobaki faut ko inviter tu es invité à l'embouteillage. Babanda Kabie, Bayena va traiter pour Misale Banda. Mais pour toi, c'est la Misale Banda, le Mangou, on comme toujours l'antenne. Biso Toboyi, l'antenne, le gouvernement a mou quand on m'a dit, était combattant. Combattant d'élite, tu as ligné les sous. Namusala wana ndenge sali kobanda. To sali comité a suivi. Depuis ta galonge, comment on kiti na ba couche nyos. Mais qu'on ligne suivi, mais ça pendant le plus vite possible. Et commenter le col en zéla à terre jaune, pendant ça qui pierre, il y a un projet sur les jeunes. Mais ça n'a pas qu'à la minute où tu aussi là. Mais ils ont dit l'antenne. Bilo qu'on a besoin d'être aux alliés Kobo et Angobo était combattant. D'ailleurs, Coco dans la police. Dans la police, c'est là, dans la minute. Et c'est là qui va recruter au Tobengi, le policier à Sika. Mais c'est là. Oh, Tobengi, général la police, va être ceux qui t'ont recruté dans le moment où il va infiltrer mingi bakokota yaya basala ki l'enterrement babi tokozoya basi par rapport à Mibali na minute oyo basa ko identifier tous les policiers parce que tobela quand même na ba etandoike oko kende na social oye poya ko senga intervention même na butu ba menacer yo okuta policier poya ko senga intervention azo yebisa yo nazo batela moto azo batela mutuka mais aye bien que policier azali wana pona ko batela biso na ba bien na biso boye te combattant lobby sous l'aéroport international yaya basakana raté la moto yozoti na armée tolobaka en tout moment n'importe qui a Mobutu les alaki na bikolo babande botina bango na armée ya liboso bangala ya mibale o tobengi batetela mais lobby na aéroport les alaki na liste ya ba congolais oyo ba mizwaki o ba miali komi pesa na mbula matadi ba volontairement pour être ba que les services armés mais c'est là bateau yo batindaki bango na aéroport pour lobby bazwa pepo bazalaki bateau yo bazalaki na liste c'était batindaki bango c'est le renseignement yamboka na biso yango a partir à lobby banila qui vole ya ba congolais oyo banyaki ba que formation ya armée na Israël yango tokosenga na muko antombolo awa na minute na mboka oyo papa biso tozali bala na yo toboyi l'enterrement oyo tobengi na gouvernement na biso mais ba ministre ozo pesa bango mbela même na conseil des ministres lokola exemple na makambo matali kibala bon DG bima baken Jantini ngomina kena le plus loin ya kena kota lisusu libanga kwete misala ya weza matali kibala ebanda mais oboni tala tango accident ye bakufi omoni ba ministre bayoko kita bakomi koloba ba français lokola bazali na poto mais biso tozono ya l'antenne sur le terrain parce que Chantili ngobila bisika azali ko faire échouer mission ya Mukontomolo on était combattant élite tolungwa lisusu wana tozo yebisa na babukumese na biso lelo ozomona oyo samedi ezalaka journée ya salon yaya bakomana ba pire chéri na bango même na bakwana ba pire petit na bango bangage moyen musala salon esale mesate yango ozomona soki mbule beti ozo remarquer même ba terrasse ezali boucher bango musala na bango ezali bazo vérifier mingi bazo tala zone oyo bamoni place mokonzi mboka azotambola nde bakomboli mais kota na baveni kota na bakati yaya namonaka mingi na facture ya courant elaka biso na ndako mais bakataka mbongo moko ya hôtel de ville mpona problème oyo tobengi ya salubrité même ya oyo tobengi ya lotiliki oyo ya courant ma papa nazoyebisa yo a partir ya 20h banda poma ya njili kitati tele okokuta toujours molili tokosenga assemblée provinciale
yaya namonaki badepute même ya UDPS oyo bazali majorité na likambo jama kabunda kabu batelemaki bango moko bafongoli bamadinga mais pourquoi te bakoki kointerpele Ngobila na assemblée provinciale aya parce que mpo nazoyebisa yo kuna apati kokita aéroport kende ti oyo tobengaka mbakana molili eza kokolo bakoto eza Kinshasa te moindere na 20 heures okutani na bato ya mabe basali yo mabe yango biso baacte wana tozokondane yango avec toute énergie boye te combattant UDPS c'est vivant UDPS c'est vivant yango tokosenga badepute na biso basala mention mpona balongola Gentini Ngobila parce que Ngobila na minute sur le terrain ndenge azotravaille na certain mosusu tozomona alondeli biso kaka bapelouse kobanda limete atukisi yango côté échangeur mais côté nyonso wana nazoyebisa yo eza lokola toza na Kinshasa te lokola toza na jungle yango tokoyebisa peuple congolais tozali mpona kosoutenir baindividu te tosoutenir mboka parce que mpo te mboka oyo soki avancé ezali intérêt yanga na yo UDPS viva nauti kolanda déclaration ya bandeko na biso soi-disant musique ye moto ya liboso nalandi déclaration nalobi ete o Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azolinga permettre glissement na makambo ya élection yaya tomonaki bamuziki na bafayulu bakendaki kosangana na bato ya PPRD basalaki coalition na bango po ete batelemelaka dima so coalition na bango na kombo moko yaya bloc te soka masok yaya basalaki bloc na bango mpo na kotelemelaka dima mais bango bazwi te mobimba ya kolekisa papo ya na époque wana soki totyaki kadima mais toavansaki liboso biso toboya élection te biso tolobi tozolinga tokende kaka na élection parce que 2023 biso tozali prêt mais papa kadima alobi vis-à-vis ya calendrier ezali biso te UDPS ezali président ya mboka te ezali selon oyo tobengi papa kadima tokosenga na musitu tokosenga papa nalani même na badibanga na badibanga asali na déclaration azokende le plus loin ya côté de la chef de l'état Bruno Tshibala au chef de l'état alinga permettre au na glissement na mboka papa Bruno Tshibala zenze est-ce que azali exemplaire pour na rappeler biso UDPS c'est vivant UDPS c'est vivant est-ce que Bruno Tshibala biso tokofinga mutu te parce que yeba déjà bapekisi kofinga balobi ete photo de nosaka mais Bruno Tshibala azali exemplaire na biso te arampelaka biso biso tokosenga bango c'est le moment yango oyo bakende basala marche baboya kadi UDPS c'est vivant au matin de lutte yango nakoyebisa yo tosima na main dans la main tosoutenir gouvernement ya mboka tosoutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour l'avancement ya mboka merci natikeli Abdoul Bwangula avion tout neuf na minute oyo naza koyebisa bino bakangi mbanga bato wana ya lamuka mutu mosusu asouleve kaka débat na biso yo papa yo kuta oza moto alamuka ya Équateur oyebi ke ozoloba Faci asali eloko te me nga na na mutu kuna ake na bwende na $90 Merci, sans forme. mais $90 yaka kende na koti yo na atanga so na koti yo moko kende $90 akangi munoko donc il faut qu'on valorise les moindres actions ya mutu Faci azosala makambo mususu baza koetufe yango boyebi ke 152 écoles déjà basi batongi yango ya école ya l'état na ba oto bengi bamboka mususu ba province siko ba média ye koloba te tokotana na kati actualité toali na dossier ya feuille de route oyo bibi na seni UDPS c'est viva tolobo te awa toyeli nde ba information bote papa tolobi boye tozwa sikoyo feuille de route oyo ebimi na seni totie na mesa tobandi odécortiquer c'est ça débat tobandi sikoyo yango na feuille de route balobi boye tobanda na cartographie cela veut dire total à coin ya mboka totali donc il va congolais oyo donc il va na Bokato na Bulungu wapi partout na Chimbulu na Kamina partout na Lodja donc il partout tout ça la cartographie nan ce que mituna na cartographie next to go sawana
est-ce que pas la diaspora c'est ça cartographie. Pour cette fois-ci, il faut même s'enrôler, voter. Ça peut pas congolais. Alors il faut voir pourquoi le régime passé au privé va voter. Si vous comprenez que côté cartographie, déjà Kanambe a amorcé la Kimboka. Toile qui n'a 11 provinces. Aïe a Pessibiso 26. Mais à Kokiko Bongisata province Moko de Bio Bimisa province Neti Soki Chopo. Na Chopo Tan Zela Moro Ezate. Moutou Gekende Kotika Bilo Kondengeni. Pour comprendre Kabila Yaki Kaka Pobo Mamboka Aïba Kende. Yo Kanan cartographie au Babeti. 26 provinces wana aya zugara ba chinois amamigi na ba province oyo donc ba minerai ali yangana bomona ki même na Lubumbashi toyo komona bazui chinois a commis chef coutumier ba province mais oui a commis chef coutumier boyo ka ba chinois batonda ki na PPRD basadere na PPRD belé nyo surtout wana ezala ki complot ya Kanambe tout le cartographie. Baya kozali susu papa Denis Kadi Malobi, l'air tokoleka na cartographie, tokozosiko yo tobengi recensement. Ya betela na papa Kadi Mama boko place ba notre kayo. To ABC papa Kadima en tout cas au sali toujours na alignement. Bien sûr. Toloba tobanaki koloba yango. Élection sans recensement c'est une haute trahison. Élection sans recensement. Mais yoka papa Denis Kadi. Alobi boye to kolega na recensement. Recensement sigo ezani recensement yeba que non. Il faut to yeba yo soko za congolais à solo to une carte d'identité biométrique. To pesi. Carte wana go servir yo na musala yo salaka ozwa kambongo na carte wana. Oko beta ta maboko te papa. Oyebi que rien que au Congo. Oyo batu bazo tambola sans pièce d'identité. Carte d'électeur to sala na ngone sala ka pièce d'identité. Carte d'électeur musala ngo soki to voter et si lui au PC agent a passoli a tient na poubelle. Musala carte ce qu'on landi bien wa baye ko loba bien li sous l'air to ko loba na recensement to ko lega na recensement to ko lega sikona enrôlement. Donc recensement est sali tout autre que enrôlement. Enrôlement il faut toyer babanani bako voter. Enrôler mututu. Si quoi recensement est sali toyer baki est congolais qui ne l'est pas. Il y a un moment où Moïse Katumbi surtout. Martin Fayoulou, très agité. Très agité. La toujours. Ce sont toujours les étrangers qui bavarent en République démocratique. Ce sont les étrangers qui bavarent. Étrangers. Il y a un cette fois-ci. Qui déjà a vanité. Chef de l'État. Soki kaka azongi boye bokamote to banana na gouvernement chute libre il ne peut se vivre ba fatigué to comme kuna alors laisse ko to kolekanai o to bengi recensement puisque recensement to ko sala ngo très calmement ba machine ezali prototype kende côté a onipa ebele ba tchaki te me ba kenai bala kisaki bango prototype wana ezali ba machine Oyo tokoleka nango na recensement. Il suffit d'empreinte. Misapikaka. Empreinte. Et ça va vantir yaya. Yakaka na misapina yo déposer wana. Oh nga président merci Kalombo Lokese yaka. Chaka misapi wana. L'air kotia misapi. Fait faire. Voilà babandi oyebisa yo kitoko. Vous allez congolais. Donc vous allez muto mwanda tchela boye tout ça. Voilà, vous voulez qui côté va passer carte. Si go on a la Zali Katumbi Soriano, Yaka, on a Otobengi, Martin Fayoulou, Madidi, Yaka. Donc Yetia Zoya wana machine bandiole la fer rouge. Bam. Donc Azali est là. Salana Lupembeni.
moyen to pe so carte biométrique exacté mais yo soko ke na Mali ok na Sénégal bako pe so carte donc il faut toyeba donc les 7 fois il y a un autre ici mon kontombolo nous avons besoin d'une carte d'identité puisque biso bato ba posséder ba carte d'identité ça va papa à l'époque à Mobutu to banda mona ba la carte à liputa ya vert mais depuis Owana to tikali ko mona ba papa na biso te na biso bana na bango na ba carte d'identité te neto sengi na chef de l'état to zwa ba carte d'identité to le ki sigo na enrôlement de place ko to enrôler ba ba personne sous carte d'électeur oyo za na ngona poche oyo tambola nango policier oyo kata sonité a 5 carte d'identité est-ce que monsieur a ba commis carte d'identité d'électeur ba commis bien carte d'électeur hein ba commis kutu ya liboso provisoire ya wana na sako bisabino ba policier bolandi makambo baso sala bato bakufi c'est comme mususu aroza la yebinde puisque bakundaki bango kola lobi kuna alors batie ba photo pour reconnaître kaka bande kona bino mais policier afani wana 200 francs mais ça doit être bête bino ezali une vraie information donc le policier a télémé à 5 à 200 pour les quotas la photo à moi ça les même baba tout commerce à comment ça les même commerce à ça les même commerce il y a un net au sengi papa Daniel Aselo papa Nabiso Toyo qui frappe déjà bandi frapper ngobila mais même au sein de la police il faut frapper beaucoup puisque la carte de la police Naïbisa Kabino papa depuis que le chef de l'état est au pouvoir la police bastigala ko sala parade té pas permutation tirali ko sala maté ya on a boyo kaki chef de l'état so uta soki wapi baké ko kangade policier ya ba étranger o balati teni donc ba burundais balati teni à la police ba uti wapi infiltration. Bon, c'est rappelé, puisque la police soit les amoussala naï. Les chefs de l'état là ba ben saki pas ba sango. To kanga li sous des faux sango. Bon, était combattant. Des faux sango to kanga bango. Bakenda wapi. Infiltration sur infiltration. Alors pendant que consulté tozali na dossier oyo il y a pétition contre Papa Mbosso. Pétition contre Papa Mbosso to yeko découvrir. Batu bazali na simawana bazali ba député pro Katumbi na ba député ya PPRD. Ba traître. Bazolinga bakosa Papa Mbosso. Siko Papa Mbosso na mitunaka. Papa Mbosso akoya kwa ibani. Papa bakulutu ba ebsanga mutu ana salade ya époque Mobutu. Aza mutu oyebi mbongo azwa na époque wana. Papa Mouzaye asali kaka na kati ya gouvernement wana. Macho Meye asali kaka na gouvernement wana. Siko akoya koyiba nini. Donc papa comprendra qui déjà oyo ezali souci ya peuple congolais. Yangwana a oyoki Katumbi a eu agitation. Plus de 40 députés ba désavoué ba lobby yo. Depuis oyebisa biso olongo nyo sacré. Olongo te tuyo komona kosala bakuba. Alors yeba ke biso to tikali côté ya Fatibe. Yo soko ko kende na nde ya wana bolandi Safu prétend et puis qu'on peut s'appeler candidature en 2023. Tu as vu si bango en 2023 boya boko zo kindobika. Donc il bangi. Hier azolo ba a sa candidature tu as vu c'est ya kopesa. Alors merci président a information c'est belé. Fayulu pe yoka Fayulu yoki makambase ni que non élection donc il total attend en 2028. Yoka Fayulu. Je rappelle à tout le monde que les élections doivent se tenir en RDC en 2023 conformément à la constitution avec le peuple congolais n'accepteront pas. Yo Martin Fayulu. Oyo ezali mboka na binote. Yo koki koya kopesa biso ba injonction te. Ya on so sali ba fonti to rememaye inde na Cameroun. Puisque makelele l'équipe na mboka bato. Alors moi na mo le policier parole les até awa na koshite na dossier Ngobila. Jantini Ngobila doit partir. Jantini Ngobila doit partir pourquoi ba maman batikali ba chômeur.
bamama babungisa babiloko puisque zandu na banda koyebisa bino zandu ezali oyo tobengi société ya bachômeur zandu bomona oyo ezalaki société ya bachômeur moto akolongwa ndako aye na zandu akozanga 2000 francs te 3000 francs te soki aza coopérant soki ayebi komilukila mais yo ye olobi nazoboma zandu oyo naozwa bainvestisseur français est ce que bafrançais babanda déjà kotonga depuis quand lelo zandu ekufi olongwe kuna obandi konome na babukumesi yoka bakuba ngobila aza kobeta yango tosengi na chef de l'état ngobila yeyo asimbisaki yo moko touche osimbi pau na kati ya bandalungwa o kinbo peto lelo kinbo peto baluki ekomi kin bafu même na kati ya gombe bafulu eleki tala ebele na zandu n'en parlons même pas zandu babomaki wana ekomi ekobolo ekomi donc place ya ko donc kosuba or que ezalaki place bato baoluka moko alors tosengi na oyo tobengi chef de l'état ezala baministre ezala badépute ezala baconseiller d'ailleurs tous les conseillers selon pour votre information tous les passeports bloqués. Merci beaucoup président. Merci. Alors combattant il faut ébaquer na minute oyo mambu maso président de la République azalaki visionnaire IDPS viva ya kosalisa état généraux ya ba média parce que quand ebaki ke na élection tozo ke na 2023 adversaire devant ye azana elembe IDPS viva opposition devant président Félix Baza lembe les preuves année est-ce que ozo senti bango sur le terrain les seuls moyens bango bakomi ko utiliser eza réseaux sociaux kotia ba information à loko yango moni na état général président alobaki na état général ya média boye IDPS viva ke na ba journaliste oyo bazo pesa ba information il faut boyeba eloko oyo ya kopesa pe a mettre à garde na ba oyo ba pesa ba mauvaise information oyo tobengaka biso na langue na biso fort IDPS viva pe balobaki bakotia policier moko sur le terrain ya kobandaka kokanga bato bazo pesa ba fausse information IDPS viva pourquoi président alobaki yango parce que tobengaka Fati de Naza ye amonaka makambo ekoya ata makambo esalamaki na batadiki bala alobaka moto alobaka mote on délocaliser marché oyo IDPS viva après koloba ngo sima ekosa pourquoi président alobi makambo ya média IDPS viva parce que na minute oyo bolandi batu ya Moïse Katumbi ba financer maka IDPS viva bolandi président lobby akozalana Addis Abeba remise repousse dans Macky Sall ya Sénégal IDPS viva et le dimanche il débat la remise reprise ça déjà alors pour akende lobby na butu alors les 17 les 18 le chef de l'État a reconnu dans le sommet à l'Union européenne et l'Union africaine. Oui, comme ça, la mana Bruxelles. Mais sommet wana Hollandi déjà, batu ya Moïse na minute basali maman na labo. Labo wana ezaka ya ko saboter baso ya chef de l'État na moyen nyonso. Moïse Katumbi a utilisé ba ministre na o basa en fonction. IDPS viva. A utilisé ba ministre na basa en fonction. Mutoye na cop wana Olivier Kamita. Oh on a minute Olivier Kamita tu azo critiquer Kondo Etienne Tshisekedi. Olivier Kamita tu intellectuel a comment porter mallette Yakatou. Les seuls mois na abotama na nouvelle technologie papa mwindu mama mwindu yabima munde. IDPS viva. Mais les gens sont na Kondo Etienne Tshisekedi. Olivier Kamita tu ndaye na marché wana. Tous les ministres ont besoin ensemble, il faut beaucoup saboter l'action ya Fati. Parce que 2022, le président Lobaki Nini, Makambutua Bande Kosa Libanda, il faut que ça en 2020. Alors, ce Makambouane Kokisami, il y a déjà le Kalibosa qui est dans le Congo central. Libanga, Pora, Opa. Bamoni Soussou a lancé bon Moro Kalate Awa développement à 55 territoires. Oui, bon, on sera lancé en Obiso, Biaki Biso Bisanini. Alors, on a minute, il faut qu'on crée une stratégie. Il faut créer maman à crise. De façon que le projet à 55 territoires est là. Il est pas viva. Crise yango ba pesa ki yango et pas ya député o ya bima o kola mwana ngai mwana kola lupangu me lupangu yango toyebi ki biso moko fwe bana ya kola lupangu pe toyebi il est pas viva. Azwa ki kanti wana
kati wana ye nde bapesaki ye yo kotisa motion mpo okweyisa biro ya sikoyo ye akoraka aza malili akoki te nde soriani oyo akor aza étranger alobi non il faut kaka nazwa député moko ya ensemble oyo mpe aza étranger ine pesa viva député moko na kombo mystique kombo wana okoki kolongwa awa ti nini oyebi yango yoka kombo ya député l'ancien Saint Nicolas Irachan de Saint Joseph. Il n'est pas ça, viva! L'ancien de Saint Nicolas Irakan de Saint Joseph. Kombo wana. Est-ce que c'est un Congolais? Yende Moutou bapesi ye mission wana. Quand c'est ça, il n'est pas ça, viva! Quand c'est ça, il faut qu'on croie ça. Bureau Yamboso. Tant que vous avez bureau Yamboso, tant que vous avez s'appelle Premier ministre et qu'on soit retardement. Au moment où Fatih a lancé sa cancer en territoire, Fatih a organisé nous par les mêmes fans, Premier ministre sous Bano. Arrêtez à Wana et Premier ministre que vous avez sorti au moins à Pète au commune en juin. Il n'est pas sa vivant. Donc quand il y a crise, il y a minute, il y a Lobaki. Baza ya koyokana. Na Lobaki a bakabwani na deux groupes. Groupe moko ba bima loko la ba dévouer Moïse Katumbi mais lokuta bazana Moïse Katumbi. Lobi va confirmer que on va confirmer que il n'est pas sa vivant. Parmi groupe ba qui déclaration ba dévouer ba désavouer Moïse Katumbi. Daniel Safa Zaï Kazaïde. De désavouer Moïse Katumbi, de soutenir chef de l'État. Pas même une semaine, mais on l'a dit Maloba Daniel Safoulobi. Il n'est pas sa vivant. Alors, jamais on trahit Moïse Katumbi. D'ailleurs, Félix Tshisekedi a un candidat à Yété. Il n'est pas sa vivant. Mais à ça, qui déclaration, pas même une semaine. Pour comprendre déjà que deux blocs et ça là. Bloc où Mako Bazar Guana Moïse Katumbi, bloc où Msou Bazar Moïse Katumbi, mais Babi Maloko la Bazana président fait. Donc Bango na Bango Baso Yokan. Quand il n'a Bango et ça, Barobé Taba au Moko na fin. Yane Oyo. Il n'est pas sa vivant. C'est la raison Moni, Babylone peut bimi par-ci par-là. Au moins, il y a un M23 Abi. Nakatanga Bangi va déséquilibrer. Nous sommes de façon que va faire sa chef de l'État. Il n'est pas sa vivant. Il y a un ambitieux combattant dans la minute, il faut la mise. Il faut la mise. Dans le bas qui président de la République, il a échoué. Puis à côté, il n'a jamais échoué. Ce que le moment est salami, bête là, ma boko. Dans la minute, il y a toujours le baboy. Oyebi que Fayou na Moïse Katumbi déjà ba lancer lobbying na niveau ya États-Unis d'Amérique. Et là vous bon sabango yango wana. Fatia so ça la politique il y a État contre État. Bango ba ke na ba lobbying. Lobbying oyo Fayulu a pesi mbongo na États-Unis d'Amérique wana eza lobbying ya média. Bango ba bandolo bakaka mabe ya Fati be. Skotango a pesi mbongo a bosani ke Fati azo ça diplomatie ya État contre État. Il ne peut se vivre. Il y a État contre État. Bah même américain wana ba Yesu c'est pas yafa. Secrétaire du conseiller adjoint chargé de la sécurité des États-Unis d'Amérique. Tant voyez awa makamnyo sona mesa fati tala muto yo dachi boya pesa kimbo ya lobbying. Il ne peut se vivre. Et bimite. Ndenge moko sikoyo. Ndena lobaki toujours la politique il y a diabolisation et intoxication. Des ministres et Moïse Katumbi bapesi bango mission. Il n'est pas sa vivant. Ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga. Il y a mission à Sali déjà, Ezani. Oyebi journal moko, journal nae azaka na journal nae moko comme na les quotas. Journal nae est comique au sommet ya Union européenne. Oui, ça a Bruxelles, les pour la balkanisation du Congo. Donc, les informations à l'eau. Intoxication. Il y a un ministre qui est Moïse Katumbi. Tous les ministres qui sont Moïse Katumbi, ils sont un MCB. Un journaliste. Alors, c'est la raison pour laquelle Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne, à répondre directement. Alors, retirer ma cambo na lomba. Comment le couteau boye?
makambo ezosala na Bruxelles dans sommet ya Union européenne nini ata makambo monte ya frontière ya RDC obeta maku kuna tokosenga na justice bakanga ye na journal na toyebi ke bakomi kosala na injonction ya Moïse Katumbi oyo ya esi Moïse Nza ye pe ya Moïse Katumbi ye rôle na ye ni il de pesa viva ye ko créer crise na ba professeur ba na grève to ba grève te apa wana ba créer lisusu ba moko ya ba étudiant o ba sa ki déclaration lobby toyebi ke ba étudiant ba saka apport mais ba étudiant wana ba sali déclaration lobby il faut ko chasser bateau nyonso ya gouvernement en 2023 to la di ba information eza na butu moko na sena ba il est pesa viva jango na obi na combattre na minute il faut faire l'ami mais si il faut to baksape il est pesa viva avant chef de l'état voyager lobby akutaki manœuvre na kati aéroport international na vol na biso ya Airways na aéro bato bazo voyager ba na 15 bato comme voyager na 15h30 muto aye banda 6h tala sabotage oh to bengi ya Cholbe OK il est pesa viva bazo lela parce que Fati a sali eloko o bango basala te donc tolobaka 18h Kabila médiocre la kati ya 18h wana tiaka pe Moïse Katumbi azaka to azaka te Musito azaka to azaka te Faringa azaka to azaka te bango tout 18h na bango tomoni yango nde eleki sko bamoni ke Fati azoya na ligue ya kosala plus que obiso tosali ngai te ye moko Kabila alobani na 18 ans na sali naza incapable ya ko changer homme Congo mais Fati a changé homme congolais na 2 ans pas oyo ba benga ki kulu na akomi bâtisseur pe na minute akomi sala c'est bon démonstre puis de pesa viva pour yeb so ke bateau ya changement ya Congo eza maboko ya Fati aza na capable pe ya ko sala bo moko bo ya beti bateau kingaka chiwa de se transformer na église il de pesa viva pe muto mande fois ça c'est akomi apo comme possible bande faut pangola il est pas viva mais c'est bon pour comprendre les lots mona merci na moni calendrier ebimi ya élection ya ba gouverner ko sa malesi avril il est pas viva il faut balongola ba gouverner o bazaka kana vision ya Kabila batia ba gouverner o ba na vision ya chef de l'État il est pas viva malgré ça tout le monde a déjà na minute za na ba gouverner oyo bazolakisa déjà que non ngai na soutenir chef de l'État tomona na lwala ba fifi masu tozomona na katanga wana katu ba mwa Jean Kabula wana zosala pe bien malgré azali mutu akabi ide pesa viva oh ya biso awa toyebi ze gouverneur moko ya ba projet inachevé soki abandi eloko esika te zando abandi yango wa nzela banzela ebele bandi na bakomine ebele banzela babandi eske asilisi ide pesa viva mais kende kuna na lwalaba kende na lwalaba tous les nzela oyo fifi masuka bandi asukisaka ya yango moni papa na ye mutu apesaka ye kombo wana fifi masu parce que chaque fois depuis kokola na ye soki kaka bandi likambo ifake nango ntina su merci IDP c'est vivant na osenga na bacombattant omoni mama mwika pesa atambota likasi parce que azobela ata ndenge atelemi awa ozosanti deséquilibre yango nasengaki akende kovanda osenga na bandeko na biso ya diaspora boyede quand même mama mwika oza na mbota likasi simbisa mama mwika na minito aza bien combattant de ligne azokotisa Fumusulu azokota to encourage Fumusulu na maboko Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.